talangai siko ndeko mbala na bato basala ki yo boye misusu bakima lufu moko bia kufa oyo kosenga nini pona bango make misusu bozo lukisa bango na yake na mona ki po tozali na komi na bumbu tozo bazo luka bango oyo ko bango oyo ata bakimi na bango o basala makambo oyo ata bakimi na bango mais suka nango nzambe azali akobenda bango kaka ata awa na makala awa bakobenda bango penza bakangami pe awa mais soki bakei bakende kaka tomona bango soto yoka bango sota kombote mais l'état azali na peseka nyonso na l'état kaka. Voilà, merci eza pasi mingi je crois boto lolanda le beaucoup nous moni un parent a se retrouver na ngonga na état au azana ngo en tout cas eza pasi mingi bando botala biso to wana pona opesa mne na moni mbeli awa na moni awa na sima wa eza machette et après wapi msusu o bakata ngai o bakati sous machette o be pate katanaki n'est-ce que d'autres image zo mona bien vraiment o be ba beto machette kati panzi na kati beta machette panzi kao bakati na loboko sur place quoi vraiment ils a pas si mingi mesdames et messieurs comme on a makambo ya boye ils a pas si ndeko azaki mo côté tozaki na ndeko mususu ao pesa so la victime to yambaye lisusu en tout cas merci beaucoup moi liloba lisusu bato batali pesa moi message vraiment na bandeko batali biso na bino bato landi biso en tout cas na sengi kaka o nyosa zolanda na sengi kaka merci na babete masasi yepe asaini ni akufi mais mingi bazana lufu. OK mais si vous bato belé ba otala biso bata ba mawa bato ba kokomuna mama boité yo take paroza bana ba misatu bato ba otala yo okokolo ba nini etake parent ozo sepela ne oza boye na bana vizo kende bien na mwasi okolo ba liloba nini eloko na oloba kaka aza victime pona mboka oyo na bundeli pe mboka oyo soki bato wana bakuluna na ti bazako ya awa ti na moment oyo ti bakimi pona charge oyo biso tosalaka wana en tout cas tozako défendre. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba mimte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Avec le vôtre Yannick Wenge, Motaton dans la Kibonzambe, toujours à Kinshasa, série continue toujours, Togoluka, groupe sa bien information, Nenges Alarayon, tout ça, nous avons s'abonner et belé, bo s'abonnera, parce que nous savons que bisoto améliorer musala na biso. Mesdames et messieurs, pas si kaka musala na biso to sala kozwaka bakuluna topé ba victime na bango kozwa bakuluna topé makambo bakuluna ba kosala bato bakuluna ba kosala bango mabe na kutana ndeko moko lisolo boka pasi je ko sala bino pasi kokutana ndeko moko congolais oyo kuluna akata ye loboko un parent père de la famille kuluna akutana kuluna akata e loboko raison wana na ebité mais na oyamba na kati émission na biso boyoka yi na bike bato bazaka mitema mawa batala biso ebele boyoka un parent père responsable azana bana lelo pour ba individu mo boye bandimi bakata e loboko atikala ina psa suna liboko moko te to oyamba déjà na mission na biso avec
Yannick Ouenge moto bonzambe Dr Julien Mbengo Zwabiso to yambandeko na biso. Ya ndeko bonjour. Bonjour papa journaliste. Ndeko kombo nani? Kombo nanga Mbala. Mbala obota Mbala Teo Mbala. Mbala Tendo. Obota mi wapi oza nani uta kote nini komwa mama komwa papa oza na bana combien na tuno mamitune belé Mbala mo. Ngana botami na ba Congo. Na yena Kishasa awa mwana muke. Mais na koli na Kishasa awa. Mais likambo eko zwangai tinga na oza bana combien? Bana misatu. Oza papa ya bana misatu. Papa bana misatu. Meti likambo eko zwangai ba nde ni tio koma na ba niveau oyo to moni yo na loboko ya katana eza osala ki accident eza nini accident mutuka accident moto accident zaki nini po esala poko ma niveau ezala ki accident moto te ya mutuka te accident na koma na ngoboye singa na tikala boye ya bakuluna nde basalanga boye bakuluna nde basala bakuluna nde basalanga bakatanga loboko boye singa na tikala boye machette ya bakuluna nde mtekato loboko. Oui, machette ya bakuluna nde katanga loboko boye. Raison nini esala ke bango batombola machette bakata. Vi que biso na quartier te vandi tolingi bakuluna te bango bazo uta ba wasa ba croquer bazoya ti na coin kibambi. Tango bazoya wana biso siko to telemaka tanke na quartier to telemi pona ko bengana bango. Tango babengi biso ke bakuluna bazo botola kuna. Voilà, mesdames et messieurs, je reçois déjà mon invité, Toyo Kaye, Ndeko Nabiso, Aza Peme Nabiso, à se présenter, à sa biso adresse, Aza Nani, Aza Pabnabi, Aza Papa Bana Misatu, à se présenter. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Santé bien, Nangolo Nzambe. Vous se présenter na bateau, Baotalayo, Batalum Balaliboso, à la chaîne Nabiso Kin France, Oza Nani. Ngai kombo na ngai Mbala Tendu na vandi na komini ya Makala balabala Kibambi numéro 15 tinga na komi boye na za para ya bana misatu papa bana misatu vana Makala na vandi na Makala na eko koma tinga na komi boye bomo na nga boye en tout cas eza volonté ya Nzambe te eza nde bakuluna nde nakutana na bakuluna basalanga boye oza victime ya bakuluna naza victime ya bakuluna nde basalanga boye donc tinga na koma boye eza kaka Nzambe ezaka Nzambe mbele nakufa dia kala so na longoli tina kati botonyo so bapota ba machete babeta ngai na à part loboko na beta so na à part loboko tina nzoto pendana na ba machete mupanzi kuto ebukanaka mupanzi ebukanaka mais nazali en vie nazo senga kaka zela to ko mawana ndeko mbala ukutana bakuluna beta ko machete ezalaki ndenge nini yo zalaki wapi pe ezalaki air nini pezaki na venini babetanga machete na kati ya ndaku na ngai bakote na kati ya ndaku na kati ya ndaku na ngai babetanga machete ti bazo toke porte ngai wana banani ngai wana banani o fungola wana banani o fungola na boyi ko fungola ba air nini ezalaka 3h du matin batindike porte konyata banyati porte fungwami bango bakoti babandiko wela TV ngabite bozo TV nanga na sensi nini bazalaki ebele penza bazaki ebele tito bandiko wela TV bamonika kaka moto yo akoreste nde bazwa lisheti babetanga na kweya donc macheti na sawa nzoto mobimba donc babetanga macheti abetanga macheti ti bazwi o bazaki nango posa bakeye baetika yokane na ngai ke o batika koloba ya suka balobaki bango batika koloba ke bino lokola bino botelemela biso na quartier oyo o biso tokosala foto bomaka mutu nde ba saki mo association mo yo telemela bakuluna telemela bango tanke bazo uta musika za bana quartier te me bana ba uta musika bazoya
koya koyiba wana donc mama aleka te moi mobali aleka te so ba moni yo kaka donc saki oza nango fo babotola to landi bien eza ekiri oyo utaka na musika de koya coopérer na quartier na besoin qui décider bo ibo sala lo mombo za la anti contre bango mamba ndeto salaki moi kreki wana ke soki baye biso bango ba mibali biso pe to mibali alors to ça ni to benga na bango bakota te na kata quartier na biso nde bango balingi ko bulu ba visiter na 3h balingelinga bulu na 3h baye kotela ngai basali o basakana ikosala bakati loboko bakati na résister pour la TV na résister pour la TV bakati na loboko mbala moko bakati loboko na kwei batira ko betanga machete tina panzi loboko bando beta machete bando beta machete na nzoto pona kufa kaka mbala moko mais na miso ya mwasi na bana to eza inde na miso ya mwasi na bana na kati ndako mwasi na bana baotala mwasi na bana bazotala bango bazolela tanke basi moi sala otema ezate bango bana machete biso zaki prêter donc eloko elekelaki ngai tozaki na kati ndako yango wana. Chers téléspectateurs, je crois que Zoyo Kandeng ndeko na biso mbala aza ko s'expliquer donc le boko oyo ndenge zaboye eza volonté ya Nzambe te to pe volonté na été bakati na kulu bakataki yango na kuluna esalamaka na nini esalamaka ezalaka le 24 juillet le 24 juillet esalama makambo wana année passée 2024 na ndenge kosalama boye yo kokoloba nini bato baotala biso lelo kulu na ezwi ampleur malgré bakokondane position nyonso tu bango baza toujours kosala mosala bango kosala baopération okokoloba bon ya koloba comme chef de l'état azwaki makambo nyonso azwi yango na maboko na ye mpo liboso mpenza ntuka batelemelaki mpenza donc bamonaki ke l'état aza te bamonaki mpenza ke l'état aza te bazosala makambo na ndenge na bango mais comme sikoyo chef de l'état atelemeli makambo oyo ministre ya justice en tout cas alenda kaka place alendi pour le moment ndenge tozalaki na sikoyo na minute oyo en tout cas to na bango mpenza eza kokita mais mingi ke tozoyoka awo bakimikimi mosusu baza na balufu bon chef de l'état moko ayebi oyo akosala soki akokotela bango kuna akotela bango bamingi presque oyo basalanga action oyo baza na lufu apart moko akufa kaka apart moko akufa babeta ye masasi likolo ya makambo mabe oyo asalasala babeta ye masasi ye mpe asali nini akufi mais mingi baza na lufu. Ok, mais si vous bateau belé baotala biso bataba mawa bateau bakokomuna mama boité yo take paroza bana misatu bateau baotala yo okokoloba nini etake parent ozo sepela ne oza boye na bana vizo kende bien na mwasi okoloba liloba nini eloko na oloba kaka aza victime pona mboka oyo na bundeli pe mboka oyo soki bato wana bakuluna na ti bazako ya awa ti na moment oyo ti bakimi pour na charge oyo biso tosalaka wana en tout cas tozako défendre makasi mais eloko na osenga kaka mutu amawa nyonso oyo amoni ke akoki kosunga ngai ta ndenge na tikali naza na bana misatu na mwasi nafutelaka ndako oyo akoki kosunga ngai atala ngala na ngai limero na ngai koleka tokopesa limero ekosala bien nzamba ezala fiche wana obomona wana bakomi mbala eza limero na ye mais siko osala mosala nini na minute oyo boye nde bakata oyo boye sikosala na minute oyo en tout cas yo moto amawa soki oleki wana okabelinga mwa 1000 fois ata ndako yango mpona futela ndako yo moto amawa soki oleki wana okabelinga ye oyo esengi motema no etuti ndenga na lie mpona salaka su mosala te à partir de bakata oyo boye na bana misatu na mwasi osala su mosala nasalaka su mosala te donc kaka bato ya mawa oleki okabelinga mwa 1000 fois esauve ngai en tout cas na moment oyo nana mosala kosala te alors bino bakonzi na oyo ayebiki aza na mwa mikie na ye en tout cas bosunga ngai botika ngai te bosunga ngai oyo nasengi kaka yango wana ke oyo aza na mawa
ameka kotala ngai. Siko ndeko mbala na bato basala ki yoboy misusu bakima lufu moko bia kufa oyo kosenga nini pona bango make misusu bozo lukisa bango na na mona ki poto zaina na komi na bumbu tozo bazo luka bango oyo ata bakimi na bango oyo basala makambo oyo ata bakimi na bango mais suka nango nzambe azali akobenda bango kaka ata awa na makala awa bakobenda bango penza bakangami pe awa mais soki bakei bakende kaka tomona bango soto yoka bango sota kombote mais l'état azali na pesika nyonso na l'état kaka. Voilà, merci eza pasi mingi je crois boto lolanda ndeko mbala ndenga lobi bakuluna bakotela bango na ndako vers 3 heures. Pourquoi? Parce que basalaka association mo ya côté ko lutter contre bakuluna o bazo uta quartier musika bazo ko sala ba désert na veni na bango. Donc basalaka ikiru wana pona ko contre bango ba événement ba sala bakuluna ba repéraka e ba bita yo telemela biso ba ko kotela ina 3 heures du matin na ndako bazu machette ba katie loboko et en plus ba katie ba machette na nzoto ha ba beti ba machette na nzoto ba lobi to kobomo pourquoi biso telemela biso na biso ko fongola ba mona ba lobi yo telemela biso ba beti machette ba katie loboko nous moni un parent a se retrouver na ngonga na eka na eta o azana ngo en tout cas eza pasi mingi bando botala biso to wana pona opesa mne na moni mbeli awa na moni awa na sima wa awa eza machette et après wapi msusu o bakata ngai o bakati sous machette o be pate katanaki nze katanaki n'est-ce que d'autres zoko image zo mona bien vraiment panze kata o be ba beto machette kati panzi na kati beta machette panze kata kao bakati na loboko bakati loboko sur place quoi vraiment ils a pas si mingi mesdames et messieurs comme on a makambo ya boye ils a pas si ndeko azaki ye mokote tozaki na ndeko mususu ao pesa so la victime to yambaye lisusu en tout cas merci beaucoup moi liloba lisusu bato batali pesa moi message vraiment la bandeko batali biso na bino bato landi biso en tout cas na sengi kaka o nyos azolanda na sengi kaka merci na ndengo zita na yo ya kolanda ngai mbala en tout cas merci mingi mawa kaka etuta na motema na yo mawa na etuta kaka na motema na yo bandela message o nga na lobe merci penza na o nyonso azolanda ngai mbala azoyoka mawa pona loboko oyo na rasuna musala te musala ezate bakuluna mbasali obo eza bakuluna basalanga boye bakuluna bakotelanga na ndako bayiba oyo ebandeli nanga pena na somba mais bayibi yango bakenda ngo batikali kokatanga loboko bakatinga mipanzi bomoni donc eza pasi o nyonso etutie ayokelanga mawa limeo nanga eza wana na kati ya na sa ya écran wana et que ça la bien ce que benginga kozanga na numéro wana. OK. Merci beaucoup merci. Merci toujours Kin France chaîne du peuple chaîne Oyo to pesa rabino ba information à tout moment toujours na 4 émissions na biso to ko 6 émissions lelo nande ko na biso awa ya zali moko ya batu oyo bazwa ndingisa ya kosala ekirimo pour ko soutenir mokonza mboka ekirimo contre un civique bakuluna oyo bazali ko cha quartier babengi na makala zone rouge oyo bato bakota raté so koti kuna ba kokata oyo bato basundola ba mapango to yambaye to meka mpe ko sola papa bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Santé comment santé bien? Oui ça va bien. Combo papa Marcel Mayemba. Oui, Nazali notable à Makala depuis 2014, de Nazar résident à Makala, en provenance de la commune Yangiringiri. Vu ma difficulté, na koyaki soko futé la terre. Moi, miki nazaki na ngona lobiki na luka moi mabele na commune ya Makala. Desika moi mabele monanaka na position nazala na ngonde na ya depuis 2014 au na fande na mboka oyo. OK. Merci beaucoup ndo ya na 2014 mais Makala ngo ya biso basango kenda musika bato basundola mapango yo ko soma mpango place bato basundola batiki mpango bakimi po zone rouge trop de kuluna. Comment on dit maki quoi ko soma mpango pe o bana ko vana ndeni pendant 2014 wana timo. Bon vraiment na bolingo ya mboka
ngai elikia ezalaki toujours que non makala ekokoma lokola ba commune nyonso elikia ezalaki ke makala ekoma lokola ba commune nyonso parce que na bandaki pe ko fréquenter makala rarement bien sûr mais na bandaki ko fréquenter vraiment makala mais tant on a commis na makala mouvement moko yeko sala vraiment que fléau ya kuluna et yeko augmenter degré alors tant augmenter degré et pour ça qui biso vers 2021 déplacement to yeko mona meke non opena bible lobi na mikolo ya suka bana ba kotombokela ba parents na bango en tout cas bana na vraiment bazwa ki à lire mususu o isala que non et sika biso to zalaki kola ba mikolo et ba notable aussi to se réunissaki vers je crois en date du 8 mai 2021 nde to se réunissaki to sangisaki likanisi moko landisama ndingisa ya président de la République tant alobaki no vous devez créer les groupes de vigilance pour na côté les melamabe en tout cas wana nde sika oyo biso to zwaki likanisi ya kosala groupe populaire de vigilance na kombo donc groupe populaire de vigilance en sigle ezalaki eza GPV ezalaki juste pour na combattre phénomène kuluna phénomène en tout cas jusque til lelo oyo groupe wana ezali ko exister il y a des témoignages na ba instance oyo pe yebi mouvement oyo parce que mingi toza généralement appelé na kombo ya bayike na commune ya Makala alors tout ça là qui est fort na moment na en tout cas to kanga vraiment ba tête d'affiche na bozwaka boko bosa ekiriana c'est bokanga déjà pe mutu to kanga ba tête d'affiche et le écoute ça là que non mouvement oyo ezala fragiliser boyeza ke to kanga ko kuluna moko na kombo ya songo azaki kombo ya songo ya ekiri ya zombie tant que tu es tu acheminé qui est dans la police y a cheminé vers commune ya Kalamu kuna na parquet mais ya kokamo ezalaki après 5 jours je crois après 5 jours une semaine après et kuluna na bimaka ko bimana yenda kozwa initiative ya kosangisa ba groupe belé ya selemba ou à combattre kaka ndé komaki vraiment que no guerre contre biso oui grand kuluna po une semaine bon wana eza matière à justice mwana ko tango eza te eza ya biso te yebaki to achemina ki mutu to yebaki te pour comment babimisaki ye zonga force zonga vraiment zonga na force azonga na ekiri donc be ekiri donc ba so ba bibaye la bino ba bandoko za la pas moins de 100 personnes oui pas moins de 100 et en tout cas il s'allait que non to koma ki faible par rapport ya effectif ya kuluna vraiment voilà vraiment vrai mulunge des salaires que non et fragiliser mouvement mais malgré tout ça to besa quitter parce que belé pe o to kanga pe na sima ba voir même yé moko pe songo mage ba liberaka ye les lois se retrouver na prison pour to zwaka ye pe kaka pe lisusu to zwaka ye lisusu na soutien ya bataillon ya GMI centre à l'époque to zalaki na colonel Numbi o les lois za P3 na 24 lelo opération ndobo to moni ba okanga bango to moni ba osambisa bango to moni ba okondani bango mais il y a des gens oyo bazo continuer toujours makasi kuluna ti lelo ba okondani ba osambisa ba misusu ba osala plus pire koleka ninge kuluna ezaki liboso okoyi kolobani bon eloko ya mutu ya koloba ke non eloko moko mutu moko taza likolo ya mibeko et l'état aza likolo ya nyonso donc na kolobango que non par rapport à côté to utinande to komi lelo eza déjà pour nanga conclusion qui tango c'est lamenter les sous mingi te parce que komi vers la fin et le gono c'est la ka bongo to yebi que non suka na bango ezali bientôt là bako 6 ba misala na bango mabe wana parce que biso tozana et le gono osenga ka na président de la République na ministre de la justice surtout na commune ya Makala ya koyeba que non eza na groupe oyo ezo identifier kuluna facilement parce que baza bana oyo to fandi na bango bien que tozo remarquer que kuluna diminue tôt mais tozo banga te babata minanu babombi mamanzaka tango phénomène ndobo ekosila nde babimi lisusu donc ceux qui pena toza vraiment prêt ya kosila sa phénomène tout exterminer yango eza que
tout va intéresser groupe GPV na niveau ya makala eza prêt ezozela ceux qui vraiment ba intéresser biso to ko sala musala ndenge sengeli to ko pointer pena ba o baza ba kuluna pe phénomène kuluna pe zone rouge je crois na combat zone rouge na makala ko sila pe makala ngoko to ba ko yeba ndeni ke GPV vana rabo ezala rabo ya GPV ezali siège ezali ba numéro ezali numéro na ngai je crois numéro na ngai ezali 089 75 75 76 1 vraiment pardon ou ezali 089 75 75 76 1 donc nazali parmi les fondateurs ya mouvement oyo vraiment en tout cas to boya makambo ya kuluna na secteur. Donc nakolo bakeno bandeko bauti koleka awa bazali victime ba kuluna ngai moko pa en soi naza vraiment victime parce que na perda même musala à partir kaka ya kuluna na perda musala po bakalaka ngai na perda téléphone ezaka na ba donner tout ya musala et sala pe que non crédibilité na ngai lo ici là na musala pe na perda vraiment musala oyo banda ko faire nourrir le buta na ngai. OK, merci beaucoup. Message européen ça na bandeko ba otala biso to bandeko otala biso sur l'affaire kuluna oyo pour que le tu peux couper sa message nini avant wana talaka ba baby selon musala ne débat à cause ya bakuluna pe sa message musala ebeba à cause ya bakuluna wana ezo senga kaka ndena c'était je crois en date du 26 juin 2022 26 juin 2022, ndesika bakalanga na perda téléphone, na perda ba donner tout au ya musala et ça la crédibilité na ngai na perda yango wana et puis na longa musala. Bon, loko ngala osenga isaka que non président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koyoka biso oyo to za ba victime ya phénomène kuluna pe to telemeli kuluna jusqu'à tilelo. En tout cas, tu sengi vraiment main forte naie, likolo na biso na o nyonso ya kwa kosala na pona biso selo makanisi naie, tuza wana vraiment to koyambango na motema moko. OK, merci beaucoup. To komi na suka, moi le baso le bezali poto kabwana. Bon, ya suka izaka ke non. Ndenge population ozota la partie zoamio, partout o zoamio, en tout cas eza tosunga gouvernement et sika bozali toza la vigilant. Mabe dénoncer kango babombaka yango te pona osunga gouvernement parce que ono sozolo bageno l'état l'état tcheyo nangai na coin poto sunga ye de siko moni mabe ezali dénoncer yango l'état koya ko tcha loboko et puis mabe wana ekosila ti komisande bako sunga toko sunga mboka. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, j'espère que Botu Kolanda bande konenge l'équipe a passé des témoignages ndenge kuluna ezali kosala musala na Kinshasa awa malgré ba condamné malgré ba okanga malgré ba osambisa bango to mona opération ndobo ndenge zo sala musala nango bango pe balalisi na bango te. J'espère que tokendaki na commune Ngiringiri bokuta na major Théo to moni musala kosala mais bakula bako bakangi kuto misusu en pleine parade ba ina bango. Tout ça, major Hortense na bumbu au sala musa ko pulmoné donc na major na Selembao major Moleka au sala musala ko kanga donc na major Patrick na Lemba ako sala musala ko salama colonel Pascal na district ya Kalamu musala ko salama ba okanga ba ko yokate ba kuluna ba ko yokate. Chaque jour, bakosala na kena chango pa major Mado chango avant d'ici en kimia akangi bakulu na minene mais bakulu na toujours bazo continuer musala bango pour na ko agresser population et ça passe l'état toujours sala musala pe l'état okata yo banga mutute l'état mibeko likonzi yango osala musala nango mutu ako intercaler yango azate. Mesdames et messieurs, merci de la confiance à bien avec fidélité. Mbala liboso ta la Kin France, mbala liboso na se ba komi s'abonner, au cliquer wana, au cliquer ngonga ya notification pe ekosala moi malamu mingi. Merci beaucoup la confiance pe fidélité. Awa place tozaki place nini? Mama Zizi awa na kati ya avenue Kimfumu hein? La avenue Fumu na makala chez Mama Zizi boya wana
Borolia, Bogomela, Ozakitoko, Zimfumu, na veni. Merci beaucoup. Kimfumu, Okan Kifumu, aveni Kimfumu. Na quoi elengi sawana otuni. Presque 20 mètres ya pamba, uzawana, balaki sopa mama Aziza, uzawana, ou yakolia yakomela nyonso ezana. Vraiment. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Balobi Kin France Télévision Nemakam. Osa bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision Nemakam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala Nemakam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge na Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision Nemakam. Musala Nemakam.